Bobo Mesano et Sengoya Kozaki Bino Napoko ya lelo pour la likambo etali bansango na biso ya mokolo lelo boye ba ete mokonzi ya mboka RDC Félix Antoine Tshisekedi asalaki visite ya 24 heures ya week-end oyo elekaki na ngambo ya Congo Brazzaville pona kokutana bongo na moninga na ye Denis Sassou Nguesso pona kosola na makambo etali corporation bilatérale ya RDC na Congo Brazzaville toujours ba détails ya Miché Bénédicte. Nasima yako participer na ba sommet meke ya Afrika Australia tata mokonja ekolo Félix Antoine Tshisekedi akitaki pe na oyo ekolo ya Denis Sassou Nguesso bongo bokomi waye ezalaki na invitation ya homologue na ye Sassou Nguesso ayambaki ye na etuka ya Brazzaville pe azwaki balokumu oyo ebongaki na ye na miso ya ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique bakambi babale basolaki wuta aéroport ki na ndako na ye esenge to simba ete bokutani oyo ezali pona ko renforcer ba relation ya ba ekolo babale to simba lisusu ete tata ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi azongaki omboka waye dimanche loleki. Boyeba lisusu ete na mokolo ya vendredi 12 mai oyo elekaki ba député nationaux balelaki bongo nzoto ya honorable Likinda oyo azalaki membre ya parti politique PPRD nzoto na ye ebombamaki bongo ya hôpital du cinquantenaire bakundaki ye na bisika ya PPRD nde bamemaki ye penzoto yango ekundamaki bongo na mboka na ye oyo ya Équateur tozwa ba détail ya Gladys aussi. Qui dispose à son alinéa 6, je cite, député en cas de décès, il a droit à l'inhumation dans sa circonscription élue. L'Assemblée nationale l'a fait. Vous avez suivi. Le corps de mon proche collaborateur partira à Ikea, son pied de droit, où il sera inhumé. Boyeba lisusu ete likambo ya kowelelana ya bateke pe ya bayaka ezali penza rebellion te kasi bandeko oyo nyonso mibale bazali kowelela bongo mabele tozwa ba précision oyo epesami epai ya roi Monikongo Kavadiako Fabrice na micro ya Rigen Bibaki. Ngai ndenge na yebisi yo tant tokei kotala mokonzi ya mboka po to remercier ye par rapport ya masque na biso
Denga ça qui bonne diplomatie. Il y a caution qui s'est pouvoir on a marqué au nom de la République. Parce qu'ils ont écarté le colère et ils ont marqué au nom de toute la République. Mais comme c'était à nous, et puis ce photo que nous remercier, n'est-ce pas? Na kati ya kukende ko remercier Mokonzi Mboka na réunion wana en pleine heure Mokonzi Mboka zaki trop touché na makambo kwa mtu. Ndenge bandeko yoka bazo boma bafumu bazo sala bazo sala. C'est là que Mokonzi Mboka maintenant il va me confier cette lourde charge. Ya kolobananga ke grand chef du Congo, je veux que OK na kwa mtu oyebelanga problème nini ezolekana na kwa mtu. Batu bazo kufa pona kende oyebelanga ya. Yaka koyebisanga vérité oyo okomona kuna. Na yebi vraie vérité. Oyo ngana kende kokuta kuna za ki vérité ya makambo ya redevance coutumier. Mais dans le cas de la redevance coutumier, il y avait déjà quelque chose de bien préparé dans le Sénat. C'était la vente de ma belle Nabiso. Je profite de la même occasion pour adresser à ma politicien congolais. Parce que que vous êtes bien suivis. Je ne suis pas ennemi, il n'y a aucun politicien, aucun général, aucun magistrat, aucun. Le travail que moi je suis en train de faire, c'est le travail du chef de l'État. C'est le travail de sauver notre nation. Avant d'abord de sauver la nation Nabiso, il faut d'abord Tolinga Mbok Nabiso, et puis il faut Tolinga président de la République Nabiso. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes le ministre, vous êtes les politiciens, vous êtes les députés, il y a Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est vous, le même, où vous êtes là pour le combattre. Sans même nous amener à punir et nous n'avons pas. Lisusu esengi boba ete Mama Maxime Odia Mukendi azalaki na échange citoyenne na population ya quartier Mombele na commune ya Limete mokolo ya samedi 13 mai 2023. Tous les détails ya Donald Choco. Espoir, viva! 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 Et Salemaki Mokolo samedi 13 mai 2023, rencontre citoyenne entre présidente ya ONG Amani Kwetu, Madame Maxime Odia, P4 ya Parti Congo Espoir, Parti Cher, ya Excellence José Pandan Kabango. Accompagné na ba membre ya bureau politique nae, Madame Maxime Odia Mukendi azalaki ya kei na etuluku ya batu oyo bayaki okutana nae. Na maloba nae, azwaki maloba pona ko sensibiliser ba mama ya Mombele na tina likambo etali propriété pe na ba question mususu zaki importante entre ye na ba membre ya ONG nae. Kasi Madame Maxime na lolenge azalaka pe na motema molamu oyo azalaka nango aprofitaki pona kolaka bango ete akopesa na ba réfugié pe ba déplacer ya guerre ya kwa mutu esika ya kofanda pe aprometaki na ba mama pe ba jeune fille ya Mombele kopesa bango ba fonds de commerce pona esunga bango ba se prendre en charge kaka ndenge moko apronaka développement ya genre féminine na esengo nde rencontre entre présidente ya ONG Madame Maxime Odia na ba mama ya Mombele esukaki avec impact na idéologie. Ah oui, na esengonde rencontre citoyenne oyo esukisamaki pe prochaine étape ezali bongo prévu toujours na Moamba kasi kuna la commune ya Limete na quartier Kingabwa. Mokolo ya dimanche 14 mai 2023 ba mama basanganaki ebele na fondation Jean-Paul Muzema Lisungi pona kolandela lolenge fondation ezali kotambola pe makambo nango nyonso elongo na ye moko président ya fondation mais c'est Jean-Paul Muzema kasi to za ba détail na élément oyo. Pona kokoba na etamboli malamu ya fondation Lisungi o ekambami epa ya mwana mboka Jean-Paul Muzemba boyeba ete aorganizaki journée évaluation pona kotala ndenge makambo esalamaki na mois de mars oyo eleki elongo na ba mama na tina ete babongisa lisusu lolenge ya kotambola malamu peya esengeli boyeba ete basanganaki mokolo ya lomingo loleki ebele ya bamama pe bayaki kondima iyo na mokolo yango esengo emonanaki mabina pe banzembo pona kolakisa bolingo na bango na kati ya fondation
yango. Pona yango boyeba ete Fondation Lisungi esali 23 ans wuta ebandaki. Esengeli boyeba lisusu ete na kati ya masolo na bango na ba maman ndeko Jean-Paul Muzemba na maître Kayeye Kadianga Babi ba profitaki koyebisa na bango que bazali pe ba candidat na élection 2023 na miko ya bapandisa ngona biso boyo kandenge basololi. La contre-relève qui par rapport il y a beaucoup de temps na biso ya suka il y a le 8 mars parce que tokuta na Kambola nyonso. Mais dernièrement tokuta na ki le 8 mars na ba maman parce que tomekaki ko sola na bango ko talisa bango pourquoi aza maman. Aza maman te non seulement pour que aza la maman ya bitambola tambola mais aza maman o il faut réfléchir lokola maman o ya tangi aza maman vanda na ndako te kaka pona ménage akoma na balabala azoteka nde to benga ki bango to soli na bango pe to bosana ko luka mwa pièce ali potate mwa bassin ya ko tekela mwa pate nde lelo to benga ki bango pour que to yeba évolution misana na bango eza lolenge nini est-ce que bazotambola malamu ba difficulté nini o bazana ngo wapi to ko aider bango lisusu nde bayaki ba présenter ba difficulté to yoki bango to jouer yango pe en considération tout tika la ko préparer pour que l'obito répondre pe bango. Alors nandenge tozo kenda na année électorale et to lingaki to encadrer ba maman et to lendi sabango to expliquer bango importance ya ba élection mais surtout importance ya fondation parce que ndenge na uti ko lobana kati fondation ezali Jean-Paul Lisungi. Le terme Lisungi veut dire entraide entre Lisotozara. Comme on dit que fondateur, président fondateur de la fondation, a outil que se plaindre de telle sorte que non, ils ont un bateau va bénéficier à l'aide de la fondation, mais ça la promotion de l'œuvre de la fondation. Wana ils ont un koboma émergence de la fondation. Alors c'était question de l'eau. Toye bisaba maman que ceux qui vont bénéficier de l'action de la fondation, il faut ko divulguer yango pour que fondation yeba ko kola yeba ko kende liboso. Maman misusu pe bazangisa ki maloba te. Azo aider biso na ba difficulté la biso tozana ngo. Vraiment aida ka biso mingi. To sepela ka pona ONG oyo. Aider ba maman ebele, aider ba papa ebele, aider mabota ebele. Par exemple ngana ko pesa nanu typique pona ngai. Nazara na mwana azobela basali opération basenga nga 200 000 francs. Nazara na ngote. Grâce pour papa Jean-Paul Muzema aida kingai yango lelo nga nazala bomoina mwana na ngai. Tout ce qui s'appelle basangola biso ya poko lelo pona koyesa bino ete la polusu ya Assemblée nationale bakangaki moko ya bamiyibi mokolo ya dimanche 14 mai 2023 miyibi oyo penza azalaki na bomekano ya koyiba bis Trans Academia kuna liboso ya ndako ya Palais du Peuple. Tous ba détail ya élément oyo. Awa tozoni esika ya Palais du Peuple, esika wapi la polusu ya Assemblée nationale ekangaki mokolo ya dimanche 14 mai 2023 na ngonga ya 15h moyibi oyo amekaki koyiba motuka oyo babengi Trans Academia lolenge kaka bozali komona na bilili kasi boyeba ete mbano na ye ezali ndeko oyo na ba 15h a sauté Palais du Peuple a côté na rata bisi ya Trans Academia donc ba clé za la wana ye a démarré yango a démarré ndenge za wana yebi ya ko mema mutuka alors papa na chauffeur ya na chauffeur ba la tsaka ko mema a démarré donc qui sont mutuka biso za la soto qui sont mutuka il faut to ya to la chauffeur nini a côté na mutuka a démarré okutiye totuniye ozanani o na ye ko sala musala yo sa musala ozanani ona yo sa musala yango to fuye mais aba tutu bazoya ba chauffeur tu bazoya ko kotsa ba sefe na bango bazoya liboso ba baleka ba repa na biso to ti bango na ba bureau ya Trans Academia bazi bango et puis direction na bango ya ba chauffeur ezate eza kuna na ngumba na ma campagne kuna aba ya kaso ba nyo ba memie aba ba wana onyo kumba kuma wa mituka en fait ezelo mo ba banda depuis kala ba biso man sécurité to ya awa ya ba sisi Trans Academia na koyiba ba pareil belé ba radio ba climatiseur bloc belé belé na ka depuis biso to ya awa le mo donc
ya solo penza soki la polusu ezali kokanga bamiyibi to pe bato ya lolenge oyo ekozala mosala kitoko oyo ekopesa ete baninga mosusu bazwa leson kasi mpona bandeko ya mibali oyo bazali kosala misala ya mabe oyo atako misala ya malonga ezali te na mboka kasi mosala oyo ekopesa yo ata mwa lipa ezali pe na place obebisa bomoi na yo na kimoyibi. ezalaki penza un élément oyo nde tosukisi bansango la biso ya pokwa lelo epesamaki epai ya Benite ya banza esungamaki epai ya ndeko Merveille Pala na édition ya Madame Gladys Butkala malamu tokokutana mikolo ezali koyana esengo nyonso kimia ya Nzambe ezala na mabota na bino.